Maman, bazana ba $100, bazana kati, ba misusu kutu koleka yango tout ça. Yango tolobaki ete lokola misolo yo esezwami, il faut tout la kisasiko ba mama biloko ya kosala. Po lelo yo mama na ngai, soko ke alobi okay na bank, adefso mbongo, yo za mobola, bakopesa yo? Jamais. Mama bakopesa bino? Bakopesa te. Po pesa yo za na difficulté, oza na besoin ya mbongo. Okay na bank, bank akobisa okay, pesa nga buku lopango. Eske na kati na biso buku lopango ezali? Et puis bazobenga ngo nini kosunga batu. Te? Basunga ka batu bongo te? Yango tolobaki ete to sala eloko wana. Na bombelaki ba mama. Mais suka likambo ezaki nini? Mama na mama ayeba kosala misala na mbongo na ye moko. Yango to salaki yango pe to bandi kolakisa bango. Eloko nini okosala? Neti lelo oyo. Makambo ya courant koma matata. Yo mama kozwa mbongo otiango na ba vivre frais. Okende liboso? Okende liboso te. Yango to salaki yango, to lakisi bango yango to bengaki bino lelo po to sala experience moko. Bomona comment mama oyo azaki na makoki te. Na sima koyekola abandi ko sala produit babengi Bacterol. Azo sala créoline, azo sala ba produit na désinfectant. Sans qu'il y a des femmes bongo libanda. Na elongo na nzambe na ye po ipa na biso awa na ba mama devise na biso ezaka nini? Sala 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 nazo yokate sala 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 femme Baptiste Victoire sala sala sambila biso awa to salaka pe to saka nini? To sambelaka. Yango tolingi ko banda kolakisa yango. Mama ona azali yao akolakisa. Pe eloko wana nde tolingi sikoyo kolakisa na batu nyonso. Mama naza mulai mingi. Pona tika pe batu mususu nzela epi to pesa tango ya nini tusa likambo oyo tokendaka koloba yango na kabine ya mokambi. Ya mboka na biso. Tango bayoki yango makambo nde bino bozo sala Est-ce que ba mamango bazalaka? Oui. Est-ce que ça lokota te? Bisi batu mingi ya bakoma akoloba likambo poka kabazo ambongo batia na poche après bakima. Mama, toyaki na bango. Bomonaka bango mama. Toyaki na bango. Na mama leki ya mokambi na biso ya mboka Chantini Ngobila ye bazalaki ya akamwepe. Alobi mais abi papa, mais likambo yo pourquoi boko mema yango epa ya Chantini Ngobila te? Wana za mwana na bino asunga kape misala mingi ya mama. Tango azomona boye akosunga yango. Mama bayaki ya bamona ki yango pe esalemaki. Yango tokobenga bino mbala sima po bomona ndenge makambo ezali po yebete eza lokota te po chaîne na yo soki moto aleki na chaîne na yo te alakisi yango te lobe eza solo te puisque pa na yo awa na bobangi ya Nzambe makambo nyonso ezaka solo. Merci beaucoup, Bandeko Nyonso, Obalandaka Mama Lolo. Et monsieur Femme Sage de Baksaka implice. Toyo Kelo Romo Balobi, Sala Sala, Sambela. Tant ozo sala te, Mama Oloba Nzambe Obenga Nzambe escroc. Nzamba za escroté. Nzamba yebisa ki Pierre. Akende ko péché mbisi na kati ya mnora mbisi omona nini mbongo. Donc pourquoi atuna ki Pierre? Parce que yebaki ke musala wana eza e Pierre. Donc na musala zo sala neza mbosani au pambola yo. To asuna tante ya mane kwena ndako banda kolia. O mbongo na saki wana baso escroquer bino moralement, ba escroquer bino nyonso, otaila mobali. Tongo ti César obenga te Jean otindelenga mbonga lipa te apara na yo. Yango bozo umela mabale zo umela. Tala ba mama oyo. Baza ko sala bala kisa yo jeune fille ovana ndaku ozela 16h beta osukolo che poudre mai ozum kabelo kenda ko defa o mamiki oke otambola pa Jean et pas Pierre non to landa skoyo magat ba olaksa biso te même maman al pesa biso na sala ke loko boy prochainement tant toroya o mona ndenge ba sala kango po poso mayelo balosani o banda ko sala. Merci beaucoup papa yao TV Zangonga. Maman a pesé kaka moi nga la sala ka boye et ça la bien. Écoute, les lois c'est une introduction théorie. Puisque toi qui n'a besoin les lois à la introduction pratique na ngwe kozala. Bokomona mukolana bokoya tokolobate. Mais bokomona ka bibili ndegeza. Bon namoni pona ngonga mama mutanse wana zawana. Ye wana mama. Mama utanse. Ye pende aza
atala kama kama alphabétisation. Oyebi kotanga te, yende mutu akota makambo wana. Ya kopesa muke et puis maman ya bilanga. Azali yawo. Ye azana ika. Yende mutu azota makambo nyonso ya bilanga. Merci. Merci maman Lolo. Ngai mama Mutanse nasalaka bactérol, nasalaka insecticide, nasalaka biloko mwa mingi o nakoko sala pote esunga nga na libota na ngai. Tango nazali kosala yango ezala bana na nga na bengaka bango te boyaka kotala. Po ngai nakendaki po na koyekola yango, tango na yekoli yango na yaka na yango awa na église, natekaka tango nyonso mukola mibale. Mais le quoi va quitter les lots na me kosala metan ezate yango ana moninga na yena bakisi na ngai awa te. Ce que ezalaki te temps ezalaki mais na sali yango awa mais na ndako nazana yango pote ezali kosunga nga. Merci ete. Merci beaucoup pesa maman. Merci. Ngai nazali mama ya bilanga. Nakataka bilanga na nga na plateau. Babengaka nga mama mboka. Mama mboka nde ngai oyo. Nakataka bilanga penza ya manyoko oyo fufu bateke bomonaka ya pembe. Yango wana nga nakataka. Yango wana mpe nasalaka. Ezali grâce mpo na église na biso CBC Victoire. Nde mutu ekendeki komema ngai na mboka wana. Yango wana oleke nafanda nazala sopeka nakoka eloko wana te me siko nde nasalaka yango penza kibobola penza epai na ngai. En tout cas, wana penza te. Na betango bye. Merci beaucoup. Bandeko nyonso, moi to loba na batu nyonso ba lobeza te parce que TV za ngonga. Bino boza misolo, boselaka muta kufa po bando contribuer. Mais tangu mutaza na bon moi, azoloba pesa ngai lakisa ngai nde lakisa nga bisika bapeshaka yozo pese poisson nango nini bamama bango yeyo yo ozala misolo yaka soutenir bamama ndeti mama asalaka bactérol yo ozala misolo tombola mama ekozala malamu. En tout cas, merci beaucoup. Bino nyonso o bozozwa te kolanda émission ya malolo tokomi vraiment na suka ya émission na biso papa ya osoko koloba mwa liloba pe mama mokambi soka za na mwa liloba koloba. Bon, ce n'est pas maman Mokambia à Bandalo. Bon, merci mingi pona kopesa nga maloba lisusu. Problème ezali kaka ke bosunga biso. Bino bakambi ya mboka boza kolela ke mboka crise nini. Soki botie maboko epai na biso toza ba mama tosambelaka pe tosalaka pona kotombola mboka. Yango tozosenga lisungi ya ba machine ya ba biloko tosalelaka yango. Pe biloko nyonso possibilité kozala pona kotombola mosala ya ba mama pona avancement ya mboka nakanisi tosuki wana. Merci beaucoup vraiment maman lobi bo soutenir ba mama po mboka ezala malamu bisika mama azali nzala ezaka te parce que tongo mona maboko nelo ezate keba na sanga liputa eloko ezakuna. Merci beaucoup maman vice-président sokoza mwa liloba. Pona nga liloba ya suka ina loba kaka na remercier Nzambe oyo asepelaki ete tokwa kosala émission oyo po moko na moko esika ezali ye ayeba ete tozali na posta ete ba mama o baza na ndako bavandi pamba bakoka koyeba oyo basengela bango kosala onga nakokai koloba yango wana. Merci beaucoup. Sambela sala. Ok. Bon, nakolo bana muku c'est lokola pesa chaîne internationale na olingana bana français. Ok. Obato musuba oyo kabiso. Bon, en tout cas, aujourd'hui, nous avions eu à présenter les activités des mamans de manière théorique. Ce que les mamans de l'église locale de Victoire sont en train de faire sous le leadership du Centre congolais de recherche sur la pauvreté qui est INASBEL, qui milite pour la promotion de l'autonomisation économique des mamans. Nous lançons cet appel. Nous avons besoin de vos soutiens. Gouverneur, nous avons besoin de votre soutien. Papa Gentini Ngobila, Mama Bazaliao, Bazo Zanga, Biloko Ebele, Tozolo Bana, Mokonzi Mboka Nabiso, chef de l'État,
oza na programme obimba yo moko ozali koloba yango autonomisation économique ya bamama yango oyo tosi tobandi awa toza na quartier munene commune munene Congo munene ya kosala me makoki ezali te so kosunga bamama oyo ekozala vraiment eloko moko ya malamu bamama sala 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 sala. Ok. Et voilà. Ok. Misala. Sala sala sambela. Poko masopeka te. Kote la poche à mutu motema. Oroina batu nyonso. Akabarate. 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 Luka yo moko. Po ina batu nyonso te. Merci beaucoup. Kobosa la ko partager te. Zwa vidéo partager. Tindela mwana bisika zali. Tindela mwana. Papa nanga oboza na bambongo bo soutenir ba mama oyo. Papa abeda chou na mona ki lelo na ndoto na ngai. En tout cas dans la carte à église, Dieu me voit et Dieu m'entend parler na mona ki yo. O mesala ko sunga batu. Soro ya na église na biso ya sebebse victoire. O tsaba mama maboko eza pona gloire nzambe. Merci beaucoup. Bye bye. Maman Denise Nyakero. Maman Denise, soutenir biso. Tokende liboso. Bye bye. Sala sala.